L'histoire du jour na Dikina TV, mama congolaise na mobali na ye ya turc. Bazako sacrifier ba congolais na Turquie, na nzela mai na ndenge ya mystique. Vraiment suivez l'histoire du jour na Dikina TV, okoza la desike, olando yo kalolenge nini ba congolais bazali sacrifier na nzela mai, na nzela ya mystique. Aimez, partagez, kobosa na surtout ko s'abonner te. Suivez. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, Dikina donné quand on était là, Kema Fumbe en direct de la Suède, gros coucou, naba abonné sur Dikina TV partout dans le monde, et c'est Kabozali, et j'ai dit, bienvenue naba nouveau, abonnez, sentez-vous à l'aise, ici c'est la famille, on parle de tout et de rien, sans oublier les sponsors officiel de Dikina TV, mon vieux Benzo la moto katalo 4x4 à double pression, ya Suède, bana ya Congo, bana ya Afrique, bana ya monde atie, mokili mobimabo yo kalisolo, bandeko, lisolo yo, na fan natali na lobi, makamzo toko yo kapé toko mona na mokili, ezaka rapasi, eza ndeko mobali na ndeko mwasi, nde bapesi lisolo na bango. Na minute autour le bazaka na Grèce non bakati c'était mais le bec était la championne beta li solo kutanga bakombo na bisote mais makambo eleki na Turquie ozana likanicité la championne to komi na Turquie ngana mobali na nga pona koluka nzela ya poto na ndako wana peta kokuta ser moko boy abimaka na mobali ya Turquie. Donc yende penda ko bande ko konza pe ko la turc wana ba client ye moka yebi bato batindika bato na mai donc yo soko komi donc ya rolinga ko ye pe asala nina accompagner bino na nzela voyage na bino bo pesa ka mbongo. Vraiment to koma ki lokwa famille bato mo ebele bazalaki na ndako wana po bato baleka na Turquie ba yebi ndenge ezalaka pusana donc pona ko kanisa ka mbongo bo futa mbongo mingi te donc mutu mutazo tia na ndenge na ye. Mutu mtazo cha mwandambo oyo ahomona na nango. La championa batu bafandaka. Ndeko wana tantine wana za tantine na mukolo. Vraiment na sia 50 ans ya ko nanji na ba 55 ans. Tantine vraiment ya mukolo to ba mama. Donc yenda zalaki neti mwa demi die moko. Donc alinge ko konza batu pe yo moko yebi ba congolaise pe nde bazalaka mitu esalaka te. Mususu pe soka ye turc wana pa zala misuka pai misu na na ba jeune fille misu na na basi nde bande ko zala mbende ko pesa pe mama wana bakanda e bande penda ko sepelisa mama wana te ke mobali na ye asala nini atalaka basi mususu. La championne mama wana ba soana non premièrement to comprena kangote ba fille moko ba utaka Angola to yebi pete so akome ko bima na mobali na ye mais ba fille wana ba pesi mbongo na bango ifale ba sala nini ba voyager lokola pe ba yeba kinzela mai te bango ba mona ki soki ndenge nini la championne vraiment na yebi te ba beta penda gazon ba tia tapage avant ba kende kozwa baton na bango po ba kende soki dingi po ba kende kokatsa na Grèce. Donc ba sala penza nini oyo tapage ba sala discussion na tantine wana oya bimaka na to benga neti mama lopango esika bazalaki abibo zela kasi bo kende soki bokomi lobanga ite ba tantine wana pe donc ba jeune kaka par rapport na ye bazalaki ba leki ba bitoko koma te po yonde nani yonde mami wata mai ndoko pekisa biso toko koma nde batu nyonso bakoma toko koma. La championne ko swana ka ya basi na zwa na kati to comprenaki bato wana ndenge ezalaka vraiment bazalaki pe na discrétion te et pourtant voyage bango ba ko kuta biso me ba yeka presse ya ko katisa bakei esika bakendaki mais ndenge ezalaka na bisika soki bofandi bandeko ba voyager kwana vraiment il fallait basala biso signe to yebike te na ba héros yo déjà boloko eleki ba 24 heures
basali signe te bazongi pete, cela veut dire bakei. To komi 48 heures, basali signe pete bazongi te, cela veut dire bato basali nini bakei. Oh, abibino bozo sani bozo sele benga te pour bakati cité. Maye meri bango. Ah, to mona kalem susu moni basi ya zuwa ndezo lobise ndengwana me to comprena ki teke makamu nde kumwasa nde kuluba ezala ki ya solo la championne. Wana eleki. Wana siko tango eleki nini mususu nini konva mususu eko ya pona Turquie eza lokwa ba obaza kokota ba obazo bimba ba obazo kota ba obaza koya donc il essaye penya nzela ya makolo poto ya mwana bato bazo kota ebele. Konvo mususu eye koya. Tango konvo ne ye koya, vraiment azali muto basoyola ki na tantine wana pardon ba yebana ki na bien avant pour tantine wana utaki pe kuna na Angola. Donc voilà. Ayebisa bango kete boza la calme ngande na osala nini na ko guider bino na oyebisa bino tango nini ma ezali calme o boko yiko voyager boza la ka calme mais yo moko po yebi déjà na mboka wana soko fandi mingi mbongo simeki na mboka comme ko sila o linga ka so yiko pa voyager sali nini eye bokende tantine wana ayesa ki bango baza la calme mais ye azala ki presser la fille à voyager à la capete. Bato pe na bango esali nini ezindaki. Nde tantu wana komu koloba vraiment bino boyo karate. Puisque ça longtemps na musala oyo soki to yebisi bino ke mai eza mabe, cela veut dire que mai eza mabe boyo kaka pote kokima te poto eza nango. Sikoyo mwasi na ngai la championne. Mwasi na ngai ande kokanga donc ndeko ya Turk wana mwasi na ye. Donc leki ya Turk azalaki na mwasi moko azaki na basuki neti ya ba africain mais ya makasi peut-être moni basuki neti ya ba métis oko kanga mwa maboko bana na ye pe bazali na mwa basuki neti ya ndenge wana me ya kolemba pendela mindele te bande kolinga bakanga bango barasta na ba meshi te me barasta na ba propre suki na bango. Donc moi sitanga komela ko kende epai ya fi wana et puis fi wana azalaki nani azalaki libanaise pendela ba pembe makasi neti ya ba métis donc basuki na bango ezalaki moi jar kaka. Moi si nanga komela ko kende de temps en temps parce que leki ya mwasi ya Turki wana ande ko sepela na tantino ya congolaise wana te. Moi si nanga mukola kendaka nani la fille ayebisa bi faut ça la attention, il faut que ça la attention mukolo yo sala voyage na yo ndeko wana ayeba te atangi pe kombo na kotanga kombo te poso ki na tangi ka kombo bato nyonso bazaku na bakoyeba de qui je parle. Da tuni pona nini? Abi non, bino ba congolais boza sacrifié. Regardez quand même les sénégalais, botala batabikolo mususu, ba kota kabikote la te. Vous êtes vraiment facile à sacrifier. Ba o me mabino ka boye bozo kufa mais bozo tirer même pas les sons. Ah, abi maintenant je comprends pas ndenge nino za koloba. Abi oui. Omoni mobali na ngande ngazawana, famille na bango, bazana magasin. Oh, batika babilamba wana, oh yo yebi, n'est-ce pas? Il y a d'autres Congolais qui travaillent là-bas. Oui. Donc, ce sont des sacrifices au basala rapé pour un magasin na bango, à collaboration, nande qu'on a bino, maman na bino congolaise là. Moi, je l'aime pas. La fille, azalaki turque, azalaki libanaise. Ah, ayebisi moi sinanga ayeko yebisanga mais tozoki na bisango vraiment en considération te. To fandi kaka lokola pe ba mbongo pende silaki moi sozo bunda ngape na bunda poto kangisa po esala nini to eba na kokatsa nzela moko to linga iteke moi sa kende te to linga ki nzela moko. La championne ser wana leki na ya utaka ngola te aye na mwana na ye ya mwasi. Donc si ya congolaise wana o yazalaki mama lopanga zo bimana turc wana aye ba leki na ye aye na mwana ne ba ye a coacher bango kaka ndenge ezalaka ke te bino bozala calme nga moko na koyebisa bino mokolo nini bokokatisa mokolo nini bokoleka bozala calme tozotala kaka la championne yo moko yebi ba jeune fille bazalaka vraiment motema moto leki ya ndeko ya mwasi wana azalaki na copain na mboko ya Suisse donc ye penda poso ezalaki kaka katisa kaka po akende kutana na mobali na ye donc tango ndeko na ye azoyebise ke te bozela ngana ko signaler bino mukolo mai ezali prêt po bosala ni bokatisa vraiment tant bafandi ba 3 mois bazokende 4 mois leki alembaki na ye penda kozela mais mwana ya tantine wana alandaki mama leki na ye kana loyenge. C'est wana bimaka tongo po akoma penda okende kolukela bango ba client ko sala ba fo mikanda makambo ka ebele vraiment aza impliqué na makambo ma be mingi sera congolaise wana bande ko na ye siko ndeko na ye ya mwasi na mwana na ye
ndenge zala kala champion ba ko bakete bozo kende kala mingi te mama lokola zalaki te na yaya zalaki te leki ya mwasi alobi na mwana na bango ya mwasi kete il faut to sala to kende ko meka chance to landa yaya te to kende alaki biso alobi ke biso to kei soki bomoni to zongi te cela veut dire que to katisi soki ke problème moya ko katisa te to sala nini to zonga la championne na yebaki te ke zambe zalaka lolengi ngana kende ko mona wana mais fi wana na mwana ya na yeba kendati tango to moni ba pokwa yetanga ye atuni leki na ye atuni mpe mwana nde nazomona leki na ngate nazomona mwana ngate baza wapi nde to yebisi ye to fande kana sala sala no fanda biso nyonso na cuisine pe to kabola parka ba chambre to yisto bikete leki alobaki ke no soki bazongi te cela veut dire basali nini bakatisi na ngambo la championne tantine wana congolaise aziki pelekesi lelo te lelo il faut pas bakatisa lelo il faut pas bakatisa oh tozo taleka ngana mwasi na ngai na ndenge ni makambo ya zolo abandi ko zwa telefone abandi ko benga mobali ne benga batu na yo bazongisela ngai munani leki na ngana mwana na ngai sino te vraiment to kobeba na sino te to sala mabe tout qu'on n'a pas comment qu'on loba lingala c'est qu'on n'a pas loba ratio mande qu'on loba na lingala liebisa batu na yo bakitisa leki na ngai na mwana na wapi na dingi bakatisa te yo yebi na lingi te wana mwana na ngai na leki na ngai abia he wana dasuka la championnat to comprena te mobala lobinga moyena sala autrement ezate na meki ko rejoindre bango ezo sala nini ezo lekalté la championne yaya wana ya congolaise maman na congolaise afanda na mabele afanda na mabele bano bayoka kate bayeko memisa ngambo na lobaki ngai moko na koyebisa bango nini fo bakatisa yaya komi kolela lokola nini lokola mutu akufeli bato alongoli perike na se bino boyoka kate nga moko na yebi nini fale bokatisa c'était pas le moment kozanga kotosa ya kokufa liwa ya pala kambala ya mbala kata moko kufa liwa ya soma bole bunini liwa ebale ezalaki lelo te nde fale bokatisa la championne tozotala ekaka sango pe ye koya ke parmi bato badindaki na mai la championne parmi bato badindaki na mai mwana na ye azalaki leki na ye azalaki ndenge ezalaka kaka chokolo basango kaka ndenge tambolaka me ndenge nini alobaki bo wana kanga na mwasi nanga to partage nga te na troisième personne te pona ko boya problème pour mwana mwasi na tantine wana mama na azana influence na mboka na sika to fandi ayeba ni na ba turki la championne donc aza muta ko sala nini ko sala na ye masekite ko sala ne ba jete to fandi kana mobali na mwasi na ngai to sala to bikete photo meka ko yeba ser oyo yaya ndenge zalaka kaka oyo ayebi entel babi ser wana ande koteka na wenja kinkolo awaza ser ya moto ye ya simba kisi il faut pas kosakana na ye donc soki pendo meki akotia yo mutu na se na ndenge ya lisekite lokola mwasi na ngai esika kenda kokanga suki na famille oyo akangaka suki leki ya mkolo turki wana leki ya turki wana abala libanaise wana azalaki siko obligé que libanaise ana meka ko expliquer ye alobi écoutez ce n'est pas tous les gens là nde basalaka ni banoyaka d'autres morts sont triqués ce sont des sacrifices il faut bien observer tu vas voir que il y a des choses qui fait quoi il y a des choses qui se passent. Bino ba congolais, je comprends pas. Ozalaka boye ndenge nini? Alobi, yaya mobali na ngai, c'est un sorcier. Ensemble avec sa copine congolaise là. Ba ye baka déjà qui était bateau wana ndenge zane kokoma te. C'est pour cela qu'il avait vu pleurer, paniquer parce que yeba ki bato wana ezala ki sacrifier bato balingi ba koma te balingi ba kufa bato balingi ba koma te balingi ba kufa c'est vrai il y a des noyades et tout mais ça ba noyade nyoso tout tende zali naturel je sais de quoi je te parle. Pourquoi yé ko zongo lobi kete maman on est congolaise bana na mwana na kenda kina leki na ye donc elle s'est mise par terre elle a commencé à pleurer
au lieu kutu peut-être a sepelo benta fanda na attitude a yebina note mais ya fanda ke bande kolela pona ni parce que yeba ke butu wana bato wana mutu nyoso ngaka matana kata nga sala ni ngaka bikate yango yebisa ki bande kona ke non ba kopi ko voyager te soki apesi bango nzela te bazo sala ba makambo ils font des trucs ils font des histoires il faut faire attention ba noyade nyoso zo salema na ma il y a des sacrifices humains aussi. En association avec vos frères congolais et sœurs congolaises et puis na ba turc na ba turc ba immeuble bozo mona wana ba nini so ya trop de sacrifices nga eza libota onga na bali libota onga na bali je sais de quoi je parle yango wana naza ko yebisa yo faut même pas koloba ceux qui vont linga ko voyager bo longa na mboka bo kende sika mususu na ville mususu bo kenda partir wana bo ba na ko voyager. Bato ba pesinga solo babila champion to kota somo grande sœur wana c'est vrai avant na nous sangwa matangi ya ki mwana na lekne ya dindi ya banda déjà ko lela alongo la perika fanda na se na yebisa ki bino boyo kakate bano boyo kakate na yebisa ki bino bato ba kei to yebina no te ceux qui ba voyager qui pas yo bandi déjà ko lela boya ndenge nini. La championne yango toye ko comprendre to lobi nzambe nanga to boite mai eza mabie mais ba tout ki na bande ko na biso ba congolais ba komi ko sacrifier biso pona ba faire na bango ba komi ko sacrifier bato na association na bande ko na biso ba congolais moto afongole la ki mwasi na ngai nani mwasi ya leki ya moto asala makambo na ndeko na biso congolais Libanais wana po mwasi ngando ke nokanga esuki na bana. La championne to déménager na malembe ngana mwasi parce que azaki tellement influent que bako sala yo mabe. Yo na mwasi to loba ni oni a. Mais to ko se renseigner ba bi yaya wana bazaba yaya ya moto. Bazaba yaya kutu a jeter likola mbonga ko kata yo mutu. Yango yo za na programme voyage ko la nga parti à Turquie, bateau à Turquie. Vraiment ce que vous avez la championne de vous la malamu mingi. Kokende na loyengete, recommander sort na yo, recommander voyage na maboko ya Nzambe. Na maboko ya Nzambe, mutu soki aza vraiment rempli na Saint-Esprit, tu peux comprendre que te et sika oyo boyete. Batala ka penan. Batala ka penan. Mutu alokaka kaka bato wana basala ni bazong saboy, basala bazong saboy. Ata pona mobali yango. Ndeko mobali na mwasi na lobi ke la championne beta li solo bato ba na ko fongola miso so ba osala voyage à Turquie ba katsa Grèce ba tika kanguna maboka Nzambe parce que komi shida et komi cop a pas mbongo yo zo futa po yo katisa donc bazo sala nini bazo sacrifier bato pona ba business na bango pona misala na bango ekende liboso concurrence eza entre na bango donc nzela ya plus facile ya ko sacrifier bato komi nzela ya mai. Oh, watu walo ba noyade abi oui noyade ezali elobi fi wana nini oyo ya nini ye mosi ya ndeko oya papa ya tioka lobi voyage ezali mais noyage nyoso tote donc ba sangisi pour sacrifier bien regarder les Sénégalais et d'autres nini oyo bato ba voyager à neti binote vous les Congolais vous êtes tellement pressés que bo sala ni bo se rendre compte ya makambo mingi te arrêtez-vous un peu et regardez beaucoup mona que vous êtes sacrifiés comme des mouches bandeko ikamba ko kamo mais to tirer ka leçon yo lingo voyager recommander voyage na maboka Nzambe loba soki ezali voyage na be mutu nyonso ko linga ko simba molimo na ngai Seigneur ko permettre te point barre. Vraiment la lingi bino ya trop c'était la vôtre la championne. Merci mingi na Brigitte Osako catégorie 11 Nick Umba, merci mingi na Rema Web, merci mingi na Makeneshi po bozako songa. Bye bye.